Boza imba tate. Foto imba. Mboka hao toza na ambassade. La forme change. Ça va, Maman Congo? Ça va, tu es mis à Capo na Congo. Peuple congolais, faut mettre Bimbi. Tu dois soutenir Congo, tu dois soutenir Bino, tu dois soutenir Bino vraiment, surtout ma famille, on va couper là. Tu dois soutenir Bino, tu dois soutenir Bino. Biso peut tu dois Libanda, tu dois qui mi coloniaux, tu dois Libanda pour na Congo la biso, tu dois tikate. Le gars y a Kanambe a touché la constitution. Tu dois qui n'est non, assis sa mandat n'est pas. Mais y a vu constitution a touché pour Amatisango qui est de son indégène à Moni Congo comme royaume, il y a ba Rwandais. Biso to yebi c'est peuple congolais le bin non. Et asuki awa 2016 to yebi kuti teso na minute oyo kanambe kanga makolono biloko na yo bana na yo simba lipota na obo bima bokende. Donc lobi nini ba occupant nyonso babima. Ba occupant nyonso o nyonso to travailler kana kanambe. O nyonso to azana kati ya PPRD. O ya participer na liwa Shebea. O ya participer na liwa ya Armatungulu. O ya participer na liwa ya Cedric Nyanza. Tolobi na bilo nyonso na o nyonso bakufa. Bozalaka na kati ya gouvernement wana. Tango batwana bakufaka bozalaka na kati. Tomonaka mutu moko ta yaka à l'équipe pour le peuple congolais. Ndenge makila peuple congolais tangaka tomonite. De to sengi na bino nyonso bokanga bisaka. Ah la poto to koyamba ba o ba koyamba bino. Nga niki na yamba bino te. Nga niki o nyonso tu a participer na makila ya congolais. Nga niki na lobi. Na gouvernement la banque. Na gouvernement PPRD wa batoyo basali vraiment na eti na suka lelo babandi ko na Belgique ou na diaspora lobi nini bazo ko tia mobulu na diaspora ouais pona ngai bazo ko tia mobulu bazo ko tia mobulu na kata diaspora soki baya basali meeting na ba bimi diaspora comme na kotonga et comme na kofingana et comme na binemi et comme na solution donc baya lisusu te boyi na biso ngai na boyi olingi omona ndenge nini bakola musa peuple kuna batambo siko lobela biso pona kamere balobi kai kamere abatamaki na muyambo est-ce que c'est normal yo si omona penda bozo bunda bitumba ilo na okamo yo penda lobi ko bimisi peuple yo opposant ozala libosa peuple tango peuple azokende ndenge ni yo yebaki ke peuple akobima lelo yo ke nokota na siège na yo soki na 3h10 matin soki na 2h10 matin kanyama ya akanga bino na fungola fa clé atia na poche esi amona salamela wapi ingeta Congo ingeta tata Congo sango nini oh sango te omoni ndenge nini babomi vraiment ba congolais balle réelle omoni ndenge nini ka makambo oyo ba nouvelle oyo toza kozwa ezotakisa sa eza basango moko ya malamu te ezali basango moko vraiment ya mawa vraiment koleka ba oyo baza kokufa kuna ezali bana na yo bana na biso bana na bandeko bayaya na biso basi na biso ba mama na biso batata na biso ba oyo baza kokufa kuna ba oyo bazali sikoko boma bango mama nazo continuer ba oyo bazali koboma bango ezali ba policier oyo ba congolais soki vraiment bino bozali ba vrai policier bolobaka non tokokufa pona ekolo mais bo défendre peuple ona ba kufa pona nini pona baza ko revendiquer mais contentement na bango babomi mutu moko te bazali kaka ko revendiquer bino bozui bobomi bango mais balobi ke ba mercenaire pe bazali fo boboma ba o baza ko tinda bino ba o baza ko tinda bino bango nde bazali ba promoteur ya système wana donc bo balusa minduki na bino et pas ina bango mais balobi pe banani ba mercenaire bazali balati pe ba uniforme ya ba exactement ba mercenaire wana balati même ata ba bazana ba tennis civil ba congolais bazati ba mercenaire ezali kaka rien que les étrangers o ba proposer ki ba bongisa ki bango pona ba ko boma peuple na biso bazana souci ya mboka na biso te bandeko nanga ba congolais bravo na makambo nyonso tu oyo boza kosala biso mpe koto toza kolemba te toza kotelema na bino elongo d'ailleurs
eloko biso tolonaki kote oyo yango nde mbuma nango ebimi kuna na kati na Congo tozali kokontinue toujours na bitumba moko bandeko na ngai bokende koluka boshap bolu nasilizite bana mboka bomoni tozali na ambassade donc tozali na ambassade auti côté na toujours message tozali na ambassade bana mboka tozali wana donc tokotika bino te toza na bino tosepeli mingi bana Kinshasa ndenge bolamuki bozwa mboka na biso na maboko mibale baétranger wana barwandais bakomi bakonzi na mboka na biso eza normal boke bozoluka bozwa oyo bayibaki bino eza défense boluka bokimisa bango toyoki bazoloba oyo bachinois bino bachinois boye kosala bakontra na mboka Congo eza okipe botika bokende bakontra na bino eza nil bokende Ingeta. Alors, Mama Congo. Olobi nini solution ezali ni kuna la mboka. Solution ezali ke bana mboka balamuki ingeta toza na bino soki babomi bino kuna biso mpe awa tolamuki ndele bayebi ke biso mpe toza na droit ya kodefendre peuple na biso bobanga te bobunda ti bolamuka na baregion nyonso bobunda bakoko na biso babundaki ntango Bodwe wana bande koloba discours ya lukuta lumumba botalaki ye alobaki discours ya malamu bino mpe bolamukaki bolamuka lokola bakoko ingeta tozala bino kongo ya biso ezongela biso na bakongole nyonso oyo baza na mboka bana cango bino kutu tobangaka bana cango Ingeta, on est avec notre peuple. Merci pour le film. mela soki nini sala oyo nyonso ezoyela wana motu sala babanga liwa te oyo azokufa na minito aza destine ya bana mboka toza na ambassade donc toza na ambassade ya Belgique awa tokotika te botika te résistance na bino makila oyo babomi lelo babomi depuis le 19 botika te jour wana le 19 eza jour munene puisque soki bolandi vraiment makambo ya Congo ya kala na 1916 bakoko na biso bakotaki na Rwanda bango nde basalaki nyonso baallemand bakima na Rwanda epuis babelge bazuwaki mabele ya Rwanda mpe donc biso bakongole toza bato ya makasi botika te bobunda bobandi kobunda bokende tina se bokende bobunda toza na bino tokotika bino te ingeta Nous sommes venus manifester notre colère vis-à-vis du régime. Comme vous le savez, le samedi 24 janvier 2015, il s'organise une manifestation statique à côté de la statue du roi Léopold II. Venez nombreux ce samedi-ci, 24 janvier 2015, manifestez votre désarroi face au régime sanguinaire qui tue nos frères. Nous voulons que vous soyez nombreux, mes chers frères et sœurs. Landekoma Bolingo, Naza Kosenga Nabino, Boya
Mokolo, il y a le 24 janvier 2015. Ezali samedi. On touche pas à la femme. On est en Europe ici. On est en Europe ici. Ici c'est l'Europe, hein. T'as pas droit. T'as pas droit. On va aller sur le trottoir, c'est comme ça. Mais c'est rien. Derrière les autres. Non, 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 tu joues les malins parce qu'on n'est pas nombreux. Si tu provoques, tu vas assumer. Tu provoques, tu assumes. Ah oui, violer les femmes. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Si je demande d'aller sur le trottoir, tu vas sur le trottoir, ok? Mais pas tourner le dos et faire semblant de rien. Et alors, tu vas pousser, tu n'as pas droit. On va pas soigner les femmes. Non, c'est toi qui vas provoquer la bagarre ici. On nous a beaucoup. Tu vas seulement chercher les bagarres. On a fait. Dites-lui d'arrêter. Mais il pousse une femme. Il pousse une femme. Il veut seulement la bagarre. Non, 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 il ne faut pas jouer les malins. Non, non, non. On n'est pas nombreux, mais si tu cherches les malins, non, 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 non. C'est pas correct, hein. Les Congolais ne tuent pas les policiers ici. Hein. Alors il ne faut pas chercher des bagarres où il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment chercher la bagarre. Je m'en fous, je m'en fous. Tu vas utiliser les habits de pouvoir. Non, 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 non. Si tu t'en fous, il faut dire à faute de Belgique de laisser le Congo. Tu t'en fous. Moi, je m'en fous de toi. Tu es jeune et tu trouves les plus âgés et respectes les gens. Tu veux créer la bagarre. Ah non, 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 non. L'Europe a assez de problèmes. Ça doit pas finir. Ça doit pas finir. Mais il est méchant. Moi, ça doit pas finir. Ça ne doit pas finir. Votre manifestation. Tu ne me diras rien et tu ne me feras rien. Je te dis. Tu ne me feras rien. Imbécile. Ouais. Ça va non, maintenant c'est quand ça va papa, où tu me sens la paix. Doyen. Tozali pour la Congo. On nous a fait beaucoup de On est dehors. Tu dois partir. Kanambe, tu dois partir. Kabila assassin. Toi, Mova Sakani. Mova Sakani mwizi. Mova Sakani mwizi. Tina kumwisho. Mwizi muloji. Mova Sakani muloji. Ata uneka bampulushi. Wana zanesa mtoto Kongo tongopa. Mova Sakani mwizi.
Pour bâtir notre pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Justice et travail, paix, justice et travail. Ingeta. Mamindele wazoya kama Kongo. Mais c'est vrai. Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, Dieu, pleine dignité. Peuple grand, peuple libre, jamais.